peuple Soukou et ses alliés, nous avons un grand événement ce dimanche 22 novembre 2020. Ça sera un événement historique parce que ce jour-là, le dimanche 22 novembre 2020, de 10h à 18h30, nous allons accueillir toute la communauté Soukou et ses alliés accueillent le grand chef Mini Congo qui séjourne à Kinshasa. Il aura un mot adressé à sa communauté, à ses alliés. Il procédera ensuite à la présentation officielle de son représentant légal, l'ambassadeur pour la paix, Sa Majesté Fabrice Kavabioko King. Ça sera pour ce dimanche. C'est un grand événement qui va aussi nous réouvrir à l'unité tant attendue par chaque Moussoukou de cette grande communauté. Et cette entente, cette unité, nous voulons bien qu'elle nous amène à un grand développement dans l'espace du royaume Congo. Bambala bana baba pelendi betubosu baba totuko Kongo de ndon de ngunga totuko Kongo de kokila to kotilutela Luisa kineke kala kelumingu betubosu to kala kufikine yando kala fumo tete wa Kongo dito hana général République démocratique du Congo fumo Kongo hakena mini Kongo gitasa donc je kala kelumingu le 22 de ngonda kumia mosi donc le 22 11e mois à partir de 10h betubosu Luenda munabare mongenu babisi kosu community na wana Luisa mpila neto yukenu manakisi tunati na anani fumu mini Kongo mdiambu kina bana baba Soukou yukenu katu representa wandi legal yandu to yuko kwa utangulo mona a live ubeterini Sa Majesté Kavabioko Fabrice Congolais, précisément peuple Soukou Yaka Mbala Ngongo Samba balietina nyonso oyo batambolaka na mini Congo, roi du Congo Fuma Soukou, roi ya yambo ya liboso oyo aniataki mabele ya République démocratique du Congo. Ebengi bino nyonso dimanche le 22 awa na Fikine esika oyo roi Mini Congo Fuma Soukou se pelage à l'ensemble avec tout le peuple reçu, peuple nyonso Soukou Muyaka Mbala awa na Fikine. Donc vous allez ebele boya awa na Fikine pambate message très important oyo bakonzi ya mboka mokonzi ya mboka kopesa on a Kimia Ekota na République démocratique du Congo. C'est lui le premier roi du Congo. C'est lui le propriétaire de nom Congo ou roi Congo. À Kozala Awa et Mokolo Yope Azoko présenté représentant naye qui est moi, Sa Majesté Fabrice Zombi. Oyo ye atia na bokonzi uta 2014 oyo ye apesa bokonzi ete encadre peuple Soukou Yaka Bilu Kwangu nde mokolo pe ako présenter ngai epai na bino wa ndeko na ngai peuple Soukou Yaka Mbala mbongo bino nyonso oya dimanche awa na Fikine. Merci. Ben basu kiamvolo lotunga rayon muri Congo. Yugone Luisa tunga rayon Congo. Povari yebe Congo fumo tete Congo. Beno routine. Kilotina. Ebasu.
kilo tinak nguzambone minindira basuku dotini moni bako bogul pema ben be basuku monga sitere bindungi lobo ngana keti ale bamoni bako kone mizi bogul pema baya kwenda kayari mu bindungi bayari kaka mu lobo bayari kaka mu ngana keti bayari kaka ebe batina ni kumwenu kongulya ngunga obuli ngunga basuku bosu lo yugoni lero basuku kiretini